Pande kombote. Yo bino bozaka na humanisme te. Bozaka vraiment na kibomoto te vraiment ba congolais. Ezaka ka deva caméra ngo to nini yango ezala na mitu na bino. Muninga za na zemi atoko bofinga na atoko boyoka na bosa barando. Muninga za na zemi. Zemi yango so pesa ya tanto plutôt boko chika ikini ate vraiment solo wana. Ekweli Benita Champagne. Non, okindoki réseaux sociaux yo. Bande ko boka makambo ezoleke pa ya bon Benita na zemi na e kenda ba rendez-vous na échographie yo za raté siko ben formation besoin ngo wapi o ben formation muto ana zemi kenda échographie na ye bokenda na ye muto ana zemi to kenda ba rendez-vous na médical bokenda na ye o benga CPN bokenda na ye oni be formation makasi be mutu pa yo awe ko chape souci na zemi yango e yo bote be makambo bele boza ninde ko na ye ni be information boye la rabat na réseau sociaux bozwa ngo wapi yo ata binomo bon ata pe kutango boza basia to boza kana ba caméra cachée démon ya contrôle o ezaka mutu soka zo bima botala ye na miroir po bomona ake wapi akoti wapa bimi koto azongi bwe so peza pe bongo kasi est-ce que foko yo lobango na media maloba mabebo epona muninga non bozala na kibomoto humanisme fo ezala pardon congolais boye te kindoki ya misu ya moi makasi boye il paraît zena yabe ezui problème bitumba kende ko buna na kisasa kuna na belle famille na ye etushaki mwana na kati tango azongi poto basala échographie boye o zema zo mema eza na problème ba médecin ba bi faut alongola zemi yango kaka boyoka moi so pardon wandenge Bonjour bandeko Yaminene ekweli Benita Champagne Luna obiso stobengaka obino bengaka yabe Benita réseau eza place basara ba jeter histoire ya Benita ekomelanga comme na betela bino Benita azaka na zemi Benita elle a déjà 40 ans na koya na live pe azaki na zemi na ye tango ayoki mbanda na ye mwasi oyo ramse apesa pe zemi aza na Congo ofande pa mama bokilo na ye ndakite mbangu na Congo mpo ake kobundisa na betela bino alobi yo ke aza na grossesse à risque attend que une femme aza na 40 ans oh azokende déjà ménopause et comme ma grossesse à risque il y a beaucoup de suivi mais ye atalaki même pas mwana o azana mona libomo akendaki mbango et pas ba ramser quoi qui bondisa alors nini ekomi pour le nom merveille na fond la caméra na ngani ko sona bande bonanga Benita azongi déjà na Europe azana kati ya poto na yebisaki bino soki temba ko sa live bo mona kena ko sa bino te akena échographie mwana bimi mwana mobali félicitations à Benita mais na poto tosalaka examen moko ya morphologie na 3 mois de grossesse Benita a raté échographie wana azaki na Congo et là tango ake kosala échographie bakuti mwana na malformation mwana za ba problème à santé na yebisaka Benita to na lakelaka wana devant 7000 personnes fallait kokota ba prière à solo makamsu to lobaka et rattrapera biso bamoni mwana aza na problème ya santé et on propose à Benita alongola zemi na Europe partout zemba longola on a 3 mois ça dépend mais ce qui vraiment moi vous avez un problème ya santé à la longue tout sa maman et ça la 4 mois 5 mois balongola grossesse et Benita aboyi na so na live bientôt alobi non na pour na bomba mwana nga nzamba osala miracle bon conseiller Benita bon conseiller moi na za problème moi na mobile na problème fois longola ye ya lobi a longola te bomba parce que ba finga ya zalaka kisita Benita lika po kisita yo yebite ki yo moto lobaka na biso to lobaka bon po yo zoka makambo na TikTok yo zaka kisita te ba vérité mo so inka to bimisa ngai
ta bino mo pe mambo aboye bamaloba boye bozala na kibomoto ko ba congolais ata kutu ana problème na mutu bamaloba boye penza bandeko na ngai oh lobi tango ikome ndeko likambo yozo kana to zoloba oso ikomeli bakangi ondoki aloko msunga bakanga ndoki awa na media bakanga ndoki awa bakanga ndoki awa nana loba nasala live nasala live awa deva 7000 personnes nga nalakela benita deva 7000 personnes yaya non bozaka na bolingo ko malgré tout eza nango ba point de vue subjectif na bino bomesana bongo quand même faut kibomoto ezala et puis pe kotala pe etanini o ndeko aza nango etanini ndeko aza nango o kenda koyo loba makambo bweto na koleka bweto na kosala boye bozaka na humanisme ko ba congolais boye kitoko te muté amabeti na niveau pourquoi non pardon Bati Benza problème il y a santé. Bonjour à tous. Makipa Mama Batouté. Mais là, il faut que j'en parle là. C'est la méchanceté. C'est vraiment la méchanceté. Comment ils osent au Canada? Oyebi, libumu ya Benita ndenge zali. Nga na finga Benita aki azaki sita. Nga na banda mambo finga parce que pas finga bana nga. Tozala na rando. Mais na cause à mutema mabeti na point haute. Wana ezaki ndoki. Arrêtez un peu là. Ils ont raté. Oza maman bota bana mibale. Bossa la barando encore, bossa la bien. Pour boiser qui mouté ma belle qui ndo qui ça se fait pas. Ils ont raté Mervyn, ça se fait pas. Tu as ta vie, tu as tes enfants. Moutoumon côté ramona aux oiseaux aux ana barando na batebele a. Moutoumon côté rolubilo makambo zoluba. So bossa la baise, on bossa la on peut bien ko. Bossa la on peut bien. Mouninga zana zemi nyo tike tranquillité. Pour la nuit, peuple congolais, toi qui m'a tellement makasi boy. Un rôle va bon au canini. Yo que n'est qu'au échographie qu'on a mon qui li boumouné, azana moana, azana malformation. Attends mon malformation, yo ni nous a famille n'a été de connaître l'eau morté. Non, le ba tant que maman, parce qu'il y a la maman, ils a raté, ils a maman. Qui m'a tellement bon ya kaya makasi boy. Ils ont juste application. Pas de nous abandonner qui bouillent, des sorcières. Ça se fait pas ça. Ils ont raté. À un moment, il faut arrêter. Ça va baisse de nous, ça va baisse de la vie à battre le couteau, ya kanango. Mais ouan les amutu, ana zemi. Mbali bossa kumba zemi, ça se fait pas. Ils ont raté. Ils ont qui moté ma babé. Et qui ndoki. Pas nous en muté ma bébé. Moi, nazali pour moi salioni. Yo évite que ce bout moi la malformation na poto ba futombo modélé. Boyeba ke bana ba basala binono boyebango. Il faut arrêter. C'est méchant. Nga nazala ba clash tout ça na réseaux sociaux mais jamais nga encore comme na niveau oyo comme na ngwana. Ya kolobela muninga mabe makasi boy. Ezaki motema mabe ezaki ndoki. Ça se fait pas. Ozape maman. Et c'est mon nom oyo kaso muninga boti moane azamabe. Oyo ke sengo. Pourquoi vous invitez à ma bébé? Les applications. Mouton ça la makamni na ndenge na ye. So mutaye bani amemingambo. O ezaki ndoki vraiment. Mona bataza ni bumu o la kele mabe ça se fait pas. Ozape maman ezaki ndoki. Mervyn luka ba concept mso sala o esimbate. C'est pas bon ça. OK Google. Yo pe basali sur Google ni. Ata bino mo vema. Ba moni mwana azana ko ata bino moko ba propos ya boye. Mervyn osali pe amabe, Mervyn. Osali mabe Mervyn boyete. Mabe makasi penza esali bien te, esali kitoko te. Kitoko te makasi. Muninga za na pasi. Soki pesa pe ya solo so pe ya lokota so yo zo information yo na nga pesa bino information yango
po mutu fe ba makambo feza famille ya mobala ya Bineta to Bineta ye moko to famille ya mbala Bineta to famille ya Bineta ye moko to vraiment ba proche ya Bineta mutu akende ko chika en hôpital po ye makambo boy mais nanjimite famille ya mobala ya Bineta to pire ya Bineta akende ko chika en hôpital soki Bineta wa leksa ba étape oyo fo ba yo yebso Mervin nanjimite Mervin no amaloba mabe makasi obosa na yo poza na bane elobi no bobosa na yangwana boyaka kolakela na ba mabe na kati ya media bobosa na boza pe na bana obo olona yongo soki yo moko rate ko buka ngo bana o ba buka so bana o ba buki te bana ya bana na o ba buka elo obino bobosa na yangwana ya benzamba batela yo mama mabondeli toujours nzamba capable de longola malformation no bot pe mona pe bien soki eza ya solo nzamba batela mabondeli kaka mama na ngai bizu bai bandeko.